Sokinza leleki emame balobi dengo mama na bibe moyindo aza na pasi ego aza kondima pasi nete ego oyo pasi ego moyindo aza na pasi ego aza kondima pasi nete ego. Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bakolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bolamuka koya ko mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moyindo po utamu ntango moyindo azeko tambola na kozanga conscience yango moyindo alei na fulu yango moyindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moyindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talanti na nesongi ya nzila mfumu kusuki ya muzala mpanda na ngola bayei lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka bayei lisusu kozongisa moyindo na esika abungela talanti na manaka ye kobiengemaka bongo Bayindo Bolamuka tokolikia poso eleki biso na bino tolandaki element to ba element na masolo ye ya Bayindo Bolamuka totalisaki lolenge kani moyindo azalaka eloko na bamabele yonso lolenge kani moyindo aze chosifie lolenge kani moyindo aze déconsidéré bato wana yonso baloposo wana yonso ba arabe ba asiatique baloposo pembe balingaka Afrika kasi balingaka moyindo te balingaka Afrique me balingaka africain te bato wana yonso babomaka moyindo baviva badependaka na bomengo na biso na mabele na biso bango yonso po bazwa ata un pas ya développement mpo bayaki na mabele ya Afrika boze komona na image totiaki ya bato bakendaka koluka nzila ya poto na nzila ya Turquie baze kozinda bato ya monene oyo ekokaki kosauve bango akiti kutu te na se kokanga baporte baze kofilme bango na telefone baze kotanga bango ndenge baze kokufa na ebale wana moyindo imbwa baimbwa basakanela Bayindo mpona bamboka na bango na bibwele na bango baleki yo moyindo na valeur talantina nesongi ya nzila mfumu kusuki ya muzala mpanda na ngola bayei lisusu na siku ya semono wanza mpo bazongisa moyindo mpo bazongisa moyindo en parfaite communion na boyokani ya malonga na tata akeli likolo na se soko tokozonga moyindo azalaki balobi science lobi l'Afrique est le berceau de l'humanité po mikwa ya kala emonisamaka awa spiritualité éprouvé yango moyindo nde mwana ya yambo mwana tata mokeli nde moyindo ebandeli ya nyonso nde moyindo moyindo wana yebaki bonzambe moyindo wana yebaki botata mokeli moyindo wana azalaki direct na communion na milimo ya ye pasi ya moyindo ebandaki mokolo kaka oyo acceptaki loposo pembe baprofesie alaka banebola mwanda balobaka mopaya moko akoya boyamba ye kasi bofandisa te me totangaki ntina wana masolo ta mosusu ya le 3 mai nsima ya rwa nzinga nkuu kondima kozwa baptême bayindo bakotaki na pi na tango ya pasi bayindo baviva le piro na ino namno bavivaka te
Loposo Pembe, tant que tolobaka zui 3000 jeunes antindi na Portugal. Mais formatage. Ben formaticien ba yebi nini lobi formatage. Ko supprimer yonso na ba donner cachet. Yango wana formatage. Tango basalaki yango na baindo, ezalaki po nini? Po basalaki na ba nouveau programme ya ko installer na cerveau ya baindo. Esclavagisme botami babandi kopiye ba valeur ya Afrique. Baindo bakei ndenge tolobaki na manake eleki ezete ba yauli ezete ba bizengi nde oyo Loposo Pembe akendaki ezalaki bato ya mayele. La preuve en est bokomona ke évolution na ngambo na bango sur le plan scientifique ebandi ekei makasi tango oyo bakomi kokanga nde baindo. Bakuta merveille na mabele ya baindo à tel point que bakoka te lelo kotika lisu mabele oyo. Tutunaka motuna tango elite intellectuelle ezali kotangisa biso bankoko ya biso bayebaki eloko te. Mo yoso esalaka biloko ya mokili toze na yango. Donc tata keli likolo na se nzambe aze bolole asali biloko oyo ati bato likolo biloko wana bakotikala koyeba kosalela yango te. Moyindo asalelaka biloko na. Moyindo ayebaki kotransformer, ayebaki kotumba mabele kokoma libende. Kongo kosala Kongo bango te nde balakisi biso. Kosala bwato tolobaka bwato esalemaka na nzete yonso te. Mais po botaye bwato seke boaki na bibende. Seke boaki na bibende. Seke boyebaki kosala basi. Seke boaki na ba marteau. Ba pyramide ze taillé, ba dessin ze na pyramide ze ba dessin taillé. Oyo soki bozangaki ba industrie tokoko baindo bakokoka kotonga ba pyramide te. Mabanga wana superposé soko toaki na ba grille te. Mais lelo Loposo Pembe alakisi Afrique moko Afrique sage que Afrique intellectuelle. Na sagesse alimboli nini? Afrique moko ya masapo. Chaque pokwa sambole zo maina sanza. Afrika moko tata tongi ndako monoko na likolo soko porte na likolo molangi. Wana nde Afrika ya baindo. Formatage. A créer zone vide. Amemi bato ya mayele. Amemi bato ya mayele. A sali rupture. Entre bayo batikalaki. Na ba valeur na bango. Na milimo na bango. Tango kati o séparé nzete na misisa nzete kokauka. Objectivité ya Loposo Pembe yango wana. Akabola baindo na misisa na bango. Na formatage wana atiki baindo vide. A supprimer na ba donner cachet. Il fallait qu'il y ait installé sikawa nouveau programme. Wana tolobeli na ba secteur yonso akutaki baindo très avancé sur le plan spirituel. Yango permetaka aske na dobi wana bango bato bamputo bayaka basolola na baindo. Niveau avancé à spiritualité ya baindo. Yango permeta bayokana oyo azali koloba nkota mosusu oyo azali koloba kota mosusu. Mais bankoko ya biso lokwa baki avancé spirituellement et salaki bayoka. Loposo Pembe a formaté ba homme spirituel, a formaté ba homme politique, a formaté ba homme de science. Lelo tango bazé to kaka même ba politicien koloba sans Loposo Pembe biso toze nil, toze lokote. Mais c'est regrettable. Mais hémicycle y a parlé du peuple. Hémicycle y a parlé du peuple, assemblée wana. Mais yango wana arba palabre. Oyo bankoko na biso bayebaki kosala. Ba notable bango wana ba député lelo. Différence yali ba député bazali voter na peuple. Mais ba notable hier wana bazalaki désigné spirituellement ba botami na bilembo. Bayeba kosala ka étude ya mboka. Po nini maladie ekoti na mboka? Nini esengelaki
tosala te tosali mpo nini kufa ekoti na bilenge bakoluka solution nini basimbaki bilenge basalaki nini mpo nini kufa ekoti na mboka mpo nini milona ya bato eboti malamu te to ekauki wana ba notable wana ba sage Sénat bato ya mayele ba changer eloko te baye kotangisa Félix eloko te mais baye ko détourner vision ya Afrique bajoi kaka oyo ezalaki babongoli yango lolenge bokei te ko apprendre bayindo nzambe po bayebi nzambe wana roi Léopold azali koloba na ba premier missionnaire catholique po bayebi nzambe bakroyaka ye nzambe ya mpungu vidu mukulu que sais-je encore bayebi ke kozwa mwasi ya moto ezembeba bayebi ke koyiba eloko ya moto ezembeba bokei te kolakisa bango biloko bazali komaîtriser wana instruction azali kopesa mais na formatage ya bayindo balongoli bayindo boyebi balongoli bayindo mayele pe bwania bajwei baome spirituel sima ya koformate bango esengelaki bainstalle nouveau programme wana ezalaki nini bayebisa baome spirituel makambo oyo bango basepeli bakomisa bango oyo bango baligi bainstalle programme oyo bango bayaki nango ya un dieu blanc nzambe moko ya mondele abota se mwana se moko ya likinda ntango bainstalle nouveau programme wana bayebisi moyindo soko ndimeli kaka mwana wana ndo bengami mwana ya nzambe yo moyindo obimela bisika ya libabe obotami swate na Sham oyo amonaka bolumbu soko ya tata na ye Noe swate obotami na Esau oyo atekaka bokonzi na ye pa ya Jacob likolo soko ya salade soko ya nini bandimisi yo moyindo koze fruit ya malédiction yo moyindo fruit ya malédiction na formatage wana tango bainstalle nouveau programme nde balobi na yo moyindo banjelu yonso baka mindele me na lifelo satana nde moto moyindo na mokila na maseke wana nouveau programme installé na bahomme spirituel mwana moko abotamaka na zemi ya molimo mosantu bato oyo bakokaki kotuna mituna bango wana mondela abomaka bango na ndenge ya somo po abangisa basusu po bankoko ya biso bayebaki zemi ya molimo mosantu yalaka te principe ya tata keli likolo na se matière ekosala matière molimo nde exclusivité na bango mosuni na mosuni ekosala mosuni bango bakoya kotia molimo principe lokola bakreaki zone vide bato ya mayele bakei bato ya mayele oyo batikalaki awa bautilize trahison bilenge babanda kodénoncer oyo nyonso bazalaki kodetenir savoir moko mondela bomi bango oyo balaki bateti oyo bazalaki très éveillé loposo pemba bomi bango atikali na biwelewele bato oyo ya kokaki komanipule yango autilisaki formatage na ye pe nouveau installation ya baprogramme wana oyo installaki na cerveau ya homme spirituel un jour tokokenda paradis na paradis wana tokolia tokokuta tomate monene kwa kokoti angai vraiment tokokuta tomate monene kwa kokoti kuna na paradis ofandi lion oze kolia mwa soko biloko nini tokolia me curieusement babi kuna nzale kwala te me biloko oyo bato balukaka na tango nzale yali bapome yali yonso yali me soko nzale kwala te na paradis mpo nini bapome yali mpo na dessert toyebi te mpo nini wana nouveau programme installé par l'homme blanc na cerveau ya bayindo aza koyebisa bahomme spirituel moto yonso ya ndimi yezu te kombo na ye lifelo yango mpe alakisi yango bayindo be na dessin bato moko basimba bafourche moto ezali kopela
bato yango lokola ngai na yo bayindo bazali kobwaka bato na moto. Kuna paradis pe ya dessin, paradis ya dessin, ba Angelu Mindele na mapapu ya pigeon. Kote kuna bokomona kote ya Diabulu moto moindo mapapu na ye ya ngembo. Nouveau programme installé par l'homme blanc. Ba homme spirituel ba tikali na yango. Et tikali lokola partie spirituelle. Po écouter ki programme mosusu, to écouter savoir mosusu te ya kiboindo. Bato bazalaki na boigné ya ko défendre kiboindo. O bakokaki facilement ko contrer enseignement à l'Oposo Pembe. Basusu akangi bango na boumbu, basusu abomi bango sur place. A Diembiki, a kati mitu, a kati ya loketo, a kundi mobimba. Yoso ya salaki. Programme na ye bandi ko jwa isika. Tango a dominé sur le plan spirituel, Moïndo a commis ebobolo ya pamba, a commis eloko ezangintina, sans défense. A yebite aloba nini, a yebite sala nini. Accepter enseignement wana. Banda tango wana, Moïndo wana, nangambo spiritualité akoma kozila paradis. Akoma kosambela nzambe moko imaginaire, afanda na kiti moko na paradis ya monene, nzambe ngo azali na mandefu ebele. Donc soki kaka yo moko bayebisi yo nzambe, yo moko kosala likanisi ya nzambe moko ya mondele, nzambe ngo aka nzefu boye ebele ekita, afanda na kiti moko ngalaka lokwa ya or, yo moko pe kosimbisa nzambe ngo nzete moko boye ya dessin oyo bakotisa yo après formatage. Etikali. L'Oposo Pembe sima ya ko formater ba homme spirituel bayi ya bonzambe a formater ba homme politique. Kuna a installé bango nouveau programme ya dépendance. Ba homme politique lelo basé ba marionnette ya l'Oposo Pembe yonso bakosala na bamboka ya Afrika. Ba bénéficiaire eze l'Oposo Pembe. Yango bokomona bamboka yonso presque ya Afrique eze na ba rébellion. Ba rébellion wana nanya ze bénéficiaire na yango l'Oposo Pembe. L'Oposo Pembe bénéficiaire. Nouveau programme installé na homme politique. Dépendance. Ayebi kolobate. Soko batie malobate kwa l'Oposo Pembe. Aze dirigeant ya bateau. Mais moi na etinda liboso ya l'Oposo Pembe. Nouveau programme installé. Batiki homme politique. Ba yé kosukisa na homme de science. Ba homme de science. Ba formaté pe lisusu bango. Homme de science ya Moïndo yambo l'Oposo Pembe ya. Na uti koloba yango. To tumbaka mabele to sali ebende. To tongaka biebiso to zena biango posa. Yango balobaka Afrique tango wana première grande puissance. Soko ba bengi yo grande puissance, c'est-à-dire ozena économique koleka bato yonso. Ozena na armée to armement koleka bato yonso. Ozena na technologie. Donc ozé très développé koleka bato yonso. Tango balobaka Afrique azalaki première grande puissance. Poto azalaki très avancé. Très avancé. Mais tango ba formaté homme de science na tango ya l'Oposo Pembe ba yebisi homme de science bankoko ya biso bazalaka motaka bolumbu balataka basusu balataka poso ya nzete. Me bandeko balandi na yebite bino ba intellectuel bino bato bokei kotanga to mituna moto ya sali ba char de combat. Moto ya yebi kotumba mabele komi ebende, amisaleli câble, milunga, bracelet. Ayebi kozwa ivoire. Asali nango bizeuze waze nango posa. Asali nango ba perle. Ayebi kozwa or. Asali nango biloko ya valeur. Ayebi kozwa mabele tumbi asali tasa asali sani. Moto wana akabe bolumbu. Moto wana yebi kaka te komisalele lamba. Mais coton,
tokenda na histoire du textile elambe botami wapi na mokanda na bango wana Biblia balobi Moïse né et grandi en Égypte mais tangu akei pa beau-père na Jéthro na Madian kolesa bibwele tango nzete peli moto balobi alingia poussa na balobi Moïse ôte tes sandales car ce lieu est très saint ba sandales wana utaka Israël utaka Europe to utaka wapi te po yaze né grandi en Égypte Égypte wana balobi balandaka bana Israël na bachar nanyakelaka po Égypte ancienne et Afrique Égypte ya baindo Afrique berceau de l'humanité écriture botamina na Afrique technologie géométrie mathématiques architecture dessin mélange de couleurs peinture et botami pa na biso baindo biso nde to keli peinture mais tango ba formaté homme de science ba ebisi homme de science bankoko ya biso bazalaki ko vivre na racine racine yango nini kimbiolongo kitamata uiri tiru bakiri fuiri wana ba racine bankoko baki kolia homme de science aye ko reproduire oyo nouveau programme batiaki na cerveau yango tozali komona telelo UNESCO a commis programme oyo bazali kotangisa histoire ya baindo ebandi na 1482 avant 1482 on dirait baindo ba existaka te soko bakobeta lisolo référence ekomi Diego Cao ye Cao wana komi lokola ye moto yaki komona baindo ye moto yaki kobandisa existence ya baindo te formatage tango oyo bango bainstallaka nouveau programme na cerveau ya baindo nde tango etikali référence oyo yonso elekaka na ebandeli ebungi po ezalaki formaté ezalaki balayé lelo tozali komona nini continuité ya nouveau programme ya Loposo Pembe ba homme religieux batangisi nini nouveau programme bango moko ba développer nouveau programme wana installé par l'homme blanc na ba cerveau na bango ba keli ba démon inexistant tango bango bazali kozwa ba solution na maye physique soko chômage yali ba keli misala soko bokono ekoti ba multiplier ba recherche mais na nouveau programme ya dépendance programme ya déviation oyo ba installaki na cerveau ya baïndo soko malade yali bokangi bandoki bokangi ba démon c'est ça l'église c'est ça la spiritualité oyo Loposo Pembe installaki oze na posa ya kobala tia libumu na se bankoko ya biso yambo Loposo Pembe formaté bayebaki que tata keli likolo na sa keli basi ya keli mibali yango wana création ya mabala mokomboso akoli ya koluka golikoso na ya mokomboso kuna na zamba lion akoli ya koluka golikoso na ye to koluka mwa ezali kosalema bongo na kati ya zamba kuna baka na posa délivrance te baka na posa bachasser ba démon célibat te kuna base multipliaka principe ya yambo tata keli likolo na satiaki ata na banzete ezali na botata na bonengwa ekotutanaka po se reproduire yango wana principe ofongoli mokokoli avocat okomona botata na bomama na yango wana principe tata keli likolo na se akelelaki mokili mais tango baformate moindo na ngambo ya spiritualité moindo akomi koreproduire nouveau programme wana Loposo Pembe installaki akomi zoba bolole yauli zololo ayebi lisusu te nini asala baninga bazali ko avancer na technologie oyo ye pe kolandela évolution ya mokili tozalaki na eleko moko bato bazalaki kokita mai azali na posa mai fa kita kaka esika mai ezali oyo bayebaki banzete
ekopesaka mai bakokenda bakati mosisa ya nzete bameli mai kolanda l'évolution ya mokili déplacement contre baze kokima baintempérie makambo ebele peuple nomade ezalaki kaka la recherche ntango mosusu kokima climat matiti ekauki bazali na bibwele base déplacer lelo mpe toaka kaka banomade Matadi Mayo vers les années 95 et à la Gizamba. Bato bayaki tango wana bato ngiringiri bazeko zomela bango. Ah bino pena bokenda Matadi Kibale komi tango moko bato pe bakomi koteka bangiringiri baselemba po etondi babotani espace komi moke. Matadi Kibale komi sollicité. Lelo tozeko loba Matadi Kibale koma plein. Mitendi sollicité lelo mitende komi plein bato bakei mingadi. Mingadi sollicité kokoma plein bato bakoleka au revoir Kinshasa bakwe Kasangulu. Peuple nomade. Mais babimisa yango lokola yo moko kosala makanisi. Bakoko ya biso bazali ko se déplacer lokola bato ya maboma bayebi destination tete. Bazaki na ba raison. Esika balaki bibole bakomi ebele. Matiti bile ya bibole esili ekauki. Fo bakende sika ya sika. Mabele fertile. Pope bakolona. Pope bakobokolo. Yango tina ya déplacement. Oyo pesa le magalelo. Toaki na kitambo ndako moke bandako ya ba pigeon belge tongaki tobandi ko botana tobandi ko kola totondi mais lokwa mapango kote kama mwa talo toteka tokenda na biso na fin fond otokozwa terrain 50 sur 50 moto na mota jwa mwa eteni na loposo pembe akotisi nouveau programme na cerveau ya bayi moyinda lukaka solution na église. Mais lo sambo nini ali soko moto azali na nzala asambeli yango tango alobi amen atondi moko mosusu nazali koleka bandeko bolimbisa tosekaka na pasi mpo tozali kolela na se ya ebale moema ya miso emonana eza te mpo tozali kolela na kati ya ebale na nouveau programme installé ya loposo pembe bakendaka koluka basolution na église. Mais lo sambo nini ali totuni lo sambo nini ali soko sambelo lobia oaki na nzala olobi amen otondi te o sambelo nganga o mata okita soko kimoka te il faut luka bilei il faut luka bilei il faut oluka bilei bankoko ya biso na spiritualité na bango ndenge tokotaki koloba bajwaka ba solution na makambo yonso soko ba perce baluki sur le plan scientifique pour limite ya laka te bako s'associer na bahomme spirituel oyo bazali na boyokani ya malonga na mokili ya molimo emisalelaka tolobaka mokili ya mosuni ezali photocopie ya mokili ya molimo soko likambo ezali kotungisa na mokili ya mosuni photocopie solution utaka na original na mokili ya molimo. Raison pour laquelle bankoko ya biso bayebaka principe ba homme de science bazalaki kokenda ko se ressourcer pa ba homme spirituel ba homme politique bazalaki kokenda ko se ressourcer et pas ya ba homme spirituel bayaki parent ya évolution ya mokili bango nde bazali kozwa na molimo bakoyebisa ba homme politique botambolela boye po mikolo ekoya soko bokei boye mbebe koya boye ba homme de science bokenda boluka eloko boye botambola boye bomultiplier boye lelo na programme installé par l'homme blanc na ba homme religieux balobi laissez les morts enterrer leurs morts. Esika bakangela biso bakata biso na misisa mais totuni na Biblia na bango tango batangaka Noé tango batangaka Abraham tango batangaka Jacob Moïse bafandaka wapi te lelo bandako na bango ezali wapi te bakufa mais ya yo kotanga te
Kotanga koko botale te ndoki si akufa. Maman oya bokola yo, maman oya bota yo. 9 mois de grossesse na libumu. 9 mois ya zemi. Ba caprice ya zemi ba mama ba yebi. Tango mosuna bo mwana na osika moto to sika maya moto to sika mafuta te. Mama wana protéger yo. Ezena bato mosusu ba mama ndima atikala na lipute zangantina maputa nyonso ya valeur ateka po bana batanga. Po bana babela kwa shokor te. Mama wana kufi. Pasteur formaté installé un nouveau programme, il y a l'Oposo Pemba Lobi. Laissez le mort enterrer leur mort. Maman na yo azenantina te. C'est à Koufia comme démon. Okoki même pas kolota ye. Maman bokola ki yo na mikakatano. Akota banyongo. Humilié. Babenga ikidi anfuka. Tamo supo possibilité à la guité. Bino bana bokola malamu. Elikia na ye un jour. Bino banande bo sunga. Bino banande bo espoir na ye. A sacrifier honneur. A koma moto azangintina. A senga matembele pa ya ba voisin. A senga bangainga ye pa ya ba voisin. Na babilanga na bango a toko na ata mitu ya matembele. Ba pesa ye kombo. Bapesa ye na kombo po bino bana. Bo ala malamu bokola. Lobi soko bino bokoli. Nde ye na likanisa koki azala malamu bokoki bolongola epinzoli. Me boke une église balobi mama wana ndoki. Ndenga kauka bongo, ndenga zemi kwa pembongo ndoki. Ndenge suki ya pembe bimaye bongo ndoki ndaloka kabino. Bobosani ke pauvreté ebotisaka pe suki ya pembe mbangu. Bobo sani ke banzoto yo bato bazena ngola lo eze banzoto na bangote, ba santé na bangote, pauvreté. Nzokande na mission Roi Léopold ze ko pesa na ba missionnaire catholique. Alors bibo désintéressé nos sauvages. Bon mengo na bango ya sol na ya sous-sol. Continuité na ngo ze ko salema lelo na ba pasteur. Bazé côté ya nini? Un nouveau programme installé par l'homme blanc, Teinini, Balobi, errez aux pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Totuni Motuna, un pauvre peut être heureux. Est-ce qu'un pauvre peut être heureux? Olamuki na tongo, lipa ya kobandela mokolo ezete. Moi na sali forte fièvre. Loko apeto bosanisa, sima ya ko formaté baindo, ba bosanisa biso ke oh yo ezingela ki biso. Ndeli sungi na biso pataka sakula okokyo nyolola mwana kula nyoka okokyo tia mwana mantudi ezalaki oyo eyeki kosunga lokola na formatage balobaki yoso ya kala mabe yoso ya kala bondoki ta mosuto tikalaka na kwanga kuna nde moye lokwa tokela te moye to bwaka ngo ya lite formule fufu bon de science alelo lokwa babakisi ata tonga te bouton te malgré ba titre badui wana nde to saisissa mais biloko mosusu diabolisé mais nalingi ya mboto kenda kosukisa manaka na biso ya mokolo mwalelo soko naze ko beta kota yoko na bandeko bazene toni ya rogi nalingi totala na ino ba cimetière pona lilobo yo ba homme religieux baze kote ya bato lelo laissez le mort enterrer leur mort. Programme le poso pembe installé qui na ba cerveau. Tobunga bokala na biso. Mais botala cimetière oyo ya bango bato ba yela ki bino enseignement bongo toko zonga wa mpo ya kopusa manaka na biso. Tola. Ah siko toza na porte ya cimetière. Toza na porte ya cimetière awa. Toza déjà 20h, 21h. Awa nde siko tokoti na porte ya cimetière. Siko awa toza na porte ya cimetière. Banana ngai bosekelo banana ngai
tala baninga ndenge babongisa ba cimetière. Magina mokili, ona kokikisa lokoso mwindo. Magina mokili, ona kokikisa lokoso. Tala siko bote na cimetière. Magina mokili, ona kokikisa lokoso mwindo. Magina mokili, ona kokikisa lokoso mwindo. Bana nangai bosepelo, bosepelo, bosepelo. Bana nangai bosepelo, baiki mbongu mobikisi. Bana nangai bosepelo, bosepelo. Ah, toza na butu. 21 nanda. Mokolo oyo na telemaki kona kote lokoso mwindo. Ata baso bakamaki nguya oyo eutiwa. Tala ndenge ezali. Oh, cimetière na kati ya mboka kitoko. Omona bato babotamaki na ba 1100 soki 1900 bazali awa. 1933, 1927. Tala net ba oya. Baiki mbongu mobikisi. Bana nangai bosepelo, bosepelo, bosepelo. Bana nangai bosepelo, baiki mbongu mobikisi. Mokolo yango le 6 avril, baiki mbongu na telemaki. Awa eza cimetière eza kitoko. La cimetière ya bien. O bakundi eza te kaka mutu ayewa o abuka soki oyiba soki ndenge nini te. Ah cimetière. Toza 21h. Ba fleur o bana mikeba ya kotika. Donc awa nde sikoyo o nyonso ya cimetière. Wana biso. Ta net awa. Cimetière omona awa bato bandeko bayaki po bakobongisa. Cimetière bandeko na bango. Sikoyo net oyo awa. Oyo abotam akufaki na 1800. Abotam na 1879 akufi na 1950. Tala net oyo. Sikoyo oyo papa oyo faza akizaki grand joueur ndenge batie boye. Omoni elembo na ye. Babi entraîner mais so tali elembo ne. Reconnaissance eza. Azalaki penda bakomi peke. Azalaki stere. Étoile. Donc azalaki ne mutu ballon penza. Batie les ballons et donc nde na mona ba. Baiki mbongu mobikisi. Bana nangai bosepelo, bosepelo, bosepelo. Bana nangai bosepelo, baiki mbongu mobikisi. Magina mokili, ona kokikisa lokoso mwindo. Magina mokili, ona kokikisa lokoso mwindo. Siko pe koto yo eza pe ka cimetière mais
eza bale mosusu na nayebi te mponi bakabola ete ama ekota wana eza bacimetiere batia yango mpe na ndenge mosusu na awa place oyo tozali eza nde sikoyo cimetiere place bato batumba oyo batumbaka oyo batumbaka bango tokomona batumbi basali kaka boye omoni baoyo nyonso ndo batumbaki bango bazwi sikoyo bazwi basandre wana batie wana donc baoyo awa bazwaka basandre wana bapoussière wana batie yango nyonso awa bayetia bareconnaître bango na place oyo donc bato oyo baza awa batumba bango nde nzoto batumba etikala poussière sikoyo bapoussière wana eza awa yango nde bareconnaître bango awa bandeko na ngai bouti kolanda wana bouti kolanda tokomparele bino de cimetière ya moto ya tikala conscient en parfaite communion na milimo na ye ayebi ke bato balaki ngai cher. Très cher maman, très cher papa. Mais tango bolobaka cher wana motuya te nzoto ya mama aboti ngai mama abokoloki ngai nzoto ya tata abokoloki ngai azwaki ntango ya kolinga ngai nazala malamu akosukisela ntango na ye ya mosuni na zamba na mantiti na se ya bankasa botala na ino cimetière ya Bayindo inconscient bato formaté na nouveau programme ya loposo pembe ya dépendance batumbaka cimetière nkasa ekoli matiti ekoli bati moto bato bakunda bango kaka na 2014 awa lelo bikinda na bango malita na bango ebunga me bomoni kuna na cimetière ya bato wana bato bakunda na ba 1901 bato bakunda na ba 1800 cimetière le roi jardin botanique botala oyo loposo pemba kotisa bino na cerveau ezali ko reproduire dépendance inconscience esika loposo pemba alongaki alingaki moyindo abela liboma soko moyindo akobela kaka liboma akokipe lisusu bilamba na ye te soko ka moyindo akobela liboma akokipe lisusu bandako na ye te akokipe lisusu bozwi na ye te yango asalaki na cerveau ya baloposo pembe na bolimbisi ya Bayindo yango asalaki na cerveau ya Bayindo abelisa moyindo liboma na nouveau programme ayaki koinstalle tango komi kobelela Jacob obeli liboma molimo mopa ekoti na kati na yo molimo na yo ebimi molimo mopa ezali kotinda wana nini moyindo atekaka lelo likwa fulu nzoka nde na tango ya bakoko na biso yambolo poso pemba formaté bayebaki ke molimo ya peto na nzoto ya peto bisika ya peto yango wana siku ya semono wanza oyo ye lisusu kozongisa programme ya yambo o tata kelili kona satiake pa ya bayi ba homme de science lelo malgré ba multiples diplômes malgré ba multiples diplômes ata bougie ata tonga bayebi kosala te olamuki na tongo banda na dentifrice oyo yoso kosalela mokolo wana bilambo ti soko Chine te Europe lelo Inde abakisami dentifrice Inde brosse à dents ata nzete kolongolela soko mwa mosisa na linu cure-dent fo Inde asala metoze na bazamba mai okomela nkisi bakotia na mai soko bato wana baboyi kofournir esili bandeko balandi tolobaka bolanda biso sans tendance sans part lelo bato bakolelaka so bazali kotala filme ya garçon wana ya nzoto mikie
Jésus, soi-disant. Tu vas répéter. Et c'est pas si. Yango tolobi, loposo pemba komisa baindo kaka beli boma. Moko mosu na zeko leka na nzila, na zeko ka pasteur azeko te ya bato. Alobi, soko adana Eva bali ya kambuma te. Nde tofandi ka botobi, loso na madeso ekita uwa. Ekiti. Uwa na pasteur. Nasala ki makasi na mona pasteur anga c'est vraiment libumu. Papa moko ya libumu, papa moko ya mabundi boye. Donc ele kinga motume, tata oyo na mabumu boye, na ba mabundi boye vraiment. Atala biloko azeko loba na bandimi na ye. Ne bele ya libumu liboso obi, soko adana Eve bali ya mbuma te. Tolobi loso na madeso ekite kiti. Fufu ya moto na soso bakalinge kita o ekiti. Wana enseignement ya moto aze normal to liboma. Formatage wana elongola ki boindo moto. Elongola ki moindo moto. Nouveau programme wana eranda ki moindo liboma. Inconscient. Bato baze kotala film ya Jésus. Bato baze kolela. Elelo foi ya bato etikala na acteur ya film. Soko lobi Jésus, bango moko na cerveau na bango bazwi garçon na nzoto miki tournaka film wana ali ngwanda, ba grave na cerveau. Matondo na bandeko ya Rogi, matondo bo balansaka elema wana. Wana tournage ya film ya Jésus. Eze na ba couper, eze na ba action. Acteur oyo, sima ya ko tourner film wa sala pe film a porno. Mais tango bino botiaka elokola base ya foi na bino. Par rapport à nouveau programme installé par l'homme blanc, na ba cerveau na bino. Bota la danger boze ko courir. Bo adoraka moto sala pe film ya porno. Na ba grandes églises, batiaka moto nde Jésus. Mais c'est regrettable. Bande ko balandi, si j'ai eze vaste, eze monene. Toko koba na yango, lelo to simbi mingi. Formatage, pe nouveau programme, il y a installation dans le cerveau, il y a des religieux, il y a des spirituels. Basé qu'on reproduire inconscience, pour baranda bango maboma. Ce qu'on espère qu'un jour, Jésus a côté m'a suspendu. Tout est, il le verra. Bato yoso bagomona yezuana. C'est l'inconscience. Pour bakoma maboma. Faute na bangote. Moto a déprogrammaka bango. Moto formataka bango. Yango ne songi nzila fumukusu kia mzana panda na ngola. Babandaki mosala na baome religieux. Ndenge kaka bango babebisaka. Po ba réinstaller sika wa programme tata kelili kolona se. Moyindo ayeba. Azenzeta telemi na bonzenga. Na kongala. Mebo kasi na eze misisa. Bayeba kenda. Les morts ne sont pas morts. Yango wanansiku. Nesongandila fumukuzu kia mzana panda na ngola. Basimbi baome religieux bayebisi bango. Nzamba ala qu'importe te. Tango bakumbela kibino nzambe sika baranda kibino maboma. Esika balobisa kibino de n'importe quoi. Nzamba zalaka na mokanda te. Monde spirituel ezalaka na esika moko te réservé te. Eze ya 0 mètre na biso ou na enseignement. Oyo fumukimbango alakaki motangisi akoya akosimba craie. Tango tolobaka pembe craie. Tango tolobaka pelo tableau akotangisa mibeko mya bikela. Nesonga nzila bayei lisusu kozongisa baome religieux na nzila. Bobotami na bilembo ya kokamba milimo ingeta. Me molimo nini bino boze ko prone. Te botala nzila. Vutuka fana mpambu uvidila. Bobunga tozonge sika tobungela. Esika tobungele sika nini? Esika loposo pemba formataki baini. So tozongi wana. Nde réinstallation ya nouveau programme. Oyo tobungi saka. Nsiku yeko zongisa ya.
tokobelela yaki mpavita, tokobelela nengwa nzinga, tokobelela nengwa mafuta, tokobelela ya vita nkanga, tokobelela ya biso basanto. Mama na ngai, tata na ngai, yaya ndeko na ngai akufi, nzoto ya mosuni ekufi, molimo na ye ezali na mokili ya molimo, na pesa lokumu na nzoto, tango yonso mikakatano ekoya na kokenda kobelela. Yango wana enseignement oyo salaka oyo loposo pemba formataka kataka watia programme mosusu. Kozala vutuka kitoko makasi. Soko bolandaki biso lolenge elongobani, bozongisa matondo na tata kwa kuyakalau image maisha balaki kuna na sima ya matalatala po nini te na eteni ya montage pe régie final to moni ndeko ngala nzumbu 9 lumière bango yonso wana nde basalaki bolanda biso lolenge elongobani matondo na équipe technique yonso ya Vuvamu Television. Biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo Molino adana patiego adakondima patinetego oyo patie